Voilà proverbe. Dès que tu continues au deuxième partie, au première partie, il y a un les gars. Deuxième partie, on entre au lobby, tu as kokota, ok, tu as kozonga kao. Nathan à Jésus, on a mené des gens, des malades, des gens qui avaient des problèmes extraordinaires. Bah, on a solution d'église. Pétant, tu as kola, tant tu as bananiké, tu as banganga, bazo qui nous tika ba kisi l'église. Batu bazo yamba yesu ba tika ba kisi. Tozo tumba ba kisi. Lelo les cas na télévision, les cas na ba YouTube bato tout ba lobi ba zaki banganga, bazaki batakisi, ba ya l'église. Dans la place mo ba yambulate. Batumba ba kisi na bango te. Ba pesa pe pa mutute. Ba ya l'église na ba kisi na bango. Ba changer kaka ba longwe ki nganga. Balati ki post apostolat, balati ki pasteur, balati ki prophète mbalamoko na bakisi na bango. Yango nazomona na tango ya Bible alaki oye kao ozongi. OK. Yango Jésus a dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués, je vais vous donner du repos. Lelo yo au lieu église peut sa repos, église peut sa parole. Soko OK partout au monde entier, surtout dans le milieu de congolais. Na ba milliards de Nigériens, Américains, église ndé ezo memela ba problème. Mutu azako sambela tazaki bien, banda ko sambela akoma na ba problème, akoma na ennemi, akoma na kanda, akenda l'église. Pourquoi? Parce que diable a élu domicile l'église pour na ko freiner bana na Nzambe. Or Bible lobaki te Salomon asambelaki alobaki te Nzambe kanisela mutu nyonso to akoya awa. Église ezesika moko soki ozana ba problème ata ndenge ni okei poza lobiko. Mais Satan a côté à quel miracle le et pourtant Bible soba Satan a infiltré l'église nenge lelo oyo toza ba congolais nenge ba rwandais ba infiltré Congo ba yesi bino ke ba manyemulenge ba congolais batindi vital o aza burundais rwandais batindi kengo o azali rwandais o azali bongo opposant batindi batwana no surtout na Tshisekedi totela imotema tokanisa ki aza vrai congolais ba sombie lokola opposant et pourtant bango no surtout ba infiltrer communauté na biso ba infiltrer Congo siko bino ba okanisa bozana opposition bino ba okanisa bozana batwana baza bat opposition nzoka bazali bato pe perdre c'est-à-dire était confusion. Alors les gens batebele bazo kumisa songolo bazo kumisa Seriano Katumbi tout Moïse Katumbi bazo kanisa kaza congolais nzoka zambien ba infiltré na kati ya communauté ya kati ya parti na biso ya Congo ndenga moko pe Satan sala a infiltré église okoye ba Satan to pasteur ya lokuta ya diabolo okoye ba na mukila te azana mukila te azana masekete ape na minu milaite soko zeli bongo okozela to okoye ba na fausse doctrine azo tordre parole ye moko akoma mokonzi yeso azara sune sikate ba sambela babikeko bien comment azwa place à Jésus ye muta kuma kokwesa et romona matulu kwa bat balandi bango basala siko ba église na bango bandoki na bandoki ya ba pasteur bazali ya ba diacre bali ya ba diaconesse bali ya ba ancien bali moye balungwa l'église ati bazo soutenir mabe bazo soutenir lokuta bazo soutenir ko scroquer moye balungwa ati église wane ko kufate parce que ezali basé sur la sorcellerie ya moni nzamba fongoli biso miso bino les cas fongola peuple nanga miso ba ebake diable azana kati église mais yo mona na nzambe le ozo ke l'église bozana parole Jésus a dit que le diable il faut les résister il fuira loin de toi nanzela na prière nanzela na jeûne prière nanzela na parole la supplication pe nanzela prière et autorité to kobenga na diable mais to lier Satan na te to na force lier Satan na te parce que Satan tant on za bengani na lola atika ki na force nyonso na puissance nyonso tout mais nzambe yemoko azale tout puissant parce que Satan azale tout puissant azale pas omniscient nzambe ndi azale tout puissant mighty God pe aza omniscient pe akodil na Satan aussi la na souffle de vie souffle à pomper souffle mon pepe na ye pour Satan azika mais biso ba Christo nzambe apesi biso pouvoir ya kobenga na Satan ko sala ko solo na etene na mona lelo ba sa délivrance yo nani comme nani Satan non nzambe apesi biso to solo na Satan te albi bo benga na Satan so yo ki muto azo solo na l'esprit azali démoniaque azana nzambe te
Ce que ceux qui ont faible, on a l'observé ba démon, l'observé ba nzoka azosa makambo oyo Saoul apenani Saul aperda bo konzikola kene ko interroger prophète akufa l'esprit des morts. Voilà peuple Nzambe émission au toyaka toujours ko fungula bino miso pour ba faible o baza ba faible ba comprendre ndenge Bible oui que mes brebis attendront ma voix, ils me suivront. Maintenant le messager au lobby et le komoko très important na landio parce que moni ba te belé ba bébé spirituel biso to kola na molimo tozo comment ba to so baza ba bébé spirituel bazo e ba rôle nini te o église ezo sala. Oh, église est dans un rôle munene. Par exemple, le messager, tout le monde a pu passer dans un moussou. A prier qui pour na ba na zambe ba biki, ba na zambe so ba longo église abi na zongi se bino maladie. Oh, zaki na ngo soko zaki ko bela liboma soko zaki malade ndenge nini. Oh, le quoi boya khalisu église te na zongi se bino malade wana. Est-ce que Moussa na zambe vraiment attitude wana comme eko ko salama? Pe mutu abenga mutu na zambe, a zongi se mutu malade. Oh, na landelo ko moko lobi. Nzambe kutanga bwaka ki sata pesa ke badon mais atanga bwaki atika ke na badon nyonso chilelo. Mama bena utuni question mo bitoko wana doctrine satanique na Bible dans la place mo côté mutu azaki na Yesu akabwani Yesu bwakeli ba maladi ne zongo bien ndenge azaki bosono a makolo tamboli a longo l'église parce wana sa doctrine ba Satan. Diable ka muta ko sa bilo ande ngolo obi alobi na fongole bino ba cercueil boko faso bolobi si muto tongolo so eza doctrine ba démon. Doctrine nzambe za amour, doctrine nzambe zali ko pamela, doctrine nzambe ezali ko dénoncer parce que Bible lobi dénoncer misayo surtout à Satan na pe ko zo par na bangote. So moni mutu o le dénoncer ya lobi ba ndozo sa malade abatu. C'est que yé malade wana longola ki na puissance et un monde de ténèbres. Malade wana yutaki pa nzambe te yango Bible lobi na tango ya Bible bato bazali ko ya na ba problème ba solution mais lelo bato bazwa na église malam bazo maladi oyo bandoki baza na kati église baloki ba. Voilà messager na ça so na mtuna mususu na osepela ko yamba yo à la prochaine émission soki okolinga to ça l'émission sur la vision parce que vision ezali très important. Soki lelo biso to na se na makolo na yo toza kolanda yo même Sentinelle TV so tozo landa parce que ezaki na visionner moko oyo nzamba bengi pe atalisi biso vision et vision pe yango biso to na se na to moni même moisson mondial na Paris na UK tozo continuer ko sala yango na Kinshasa pe partout ezo ko kende. Alors to na osepela vraiment to sala émission moko sur la vision comme ça on parler biso pe to taika na kata Bible ngana côté ya te mena ko nuko o ede biso nango parce que confusion koti bana na Nzambe basai na Nzambe po basai na Nzambe tango bana na Nzambe bazoya il faut que botala pe bango banano baza malamu na banano baza malamu te biso pe bana na Nzambe il faut que totala pe ba visionnaire banano baza malamu na banano baza malamu te ndenge moko pe na mboka ba leader banani ba politicien banano baza malamu na banano donc confusion koti na mbolo mais à travers Sentinelle TV ezo aider biso to fungama miso. Ouais, normalement Bible oui prenez garde à la manière que vous écoutez. Donc mutuno surtout azo ke ndiko yoka il faut aye ba kozwa garde. Aye ba ko contrôler azo kanini. Parce que la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend doit venir de la parole de Dieu. Yes. Mais ce qu'on kutani na batu baza réussir ba ko tordre parole. Ba ko tordre parole pour ba séduire batu. Et puis Bible lobby Thessaloniciens azo exception de Thessaloniciens 2 bandana 1 ti na 15. Et so ba puissance ya monde des ténèbres. Zela na tangela au verset on 2 Thessaloniciens 2 zo exception que puissance ya monde des ténèbres et koya ko séduire même ba élu et ko même la bango miracle et ko même la bango ba démonstration et même la bango mandé mwana. Alors vrai miracle ezali parole en Nzambe. Yango vrai miracle. So yoko luka miracle ke mutu atambola kata tambola mutu azali mulai ako mukuse mais ba frère Patrice bazana Kinshasa wana so bata miracle bazali poni ba bondela pour moment boko ebimate. Pour nani ba bondela pour moment boko ebimate. Do ça ba vanti miracle ezali nzaba sa miracle mais nzaba sa na ngongane pe pour intérêt na ye. Alors yebsanga lelo bato ba obimisa batu misopo bato ba obimisa batu ba biloko na mabumu ba biselekete tout et tout est-ce que wana eza bonzambe te ezali doctrine ba démon
Voilà, docteur na ba démon bande ko nanga ndeka toujours na proverbe bazolo bela biso ni bandeli ya bandaki ke bitumba tozo bunda na Satan. So oza chrétien oza mwana nzambe bitumbe comme la rote c'est que oza no chrétien te. Tala non na kwa na biso na gauche na droite eza na bana na nzambe belé bana ba problème bazana makam na ba château rouge na ba eza na bato bazo kufa kati na mabe kati na bakisi kati na makam mais il faut to kinde ko piko la bato wana ko longo la bato wana na mabe po ba ya pa na nzambe eza bitumba toza ko fighting. Alors ça t'a pas kotika biso tranquillité. Et Bible peut dire sur ndenge mutu na nzambe autour lobi que ils te feront la guerre mais ils te vaincront pas bitumbe ko ya okoko kende même pemene aliwa. Mais nzambe kotika ote yango lezo senga na biso vraiment toujours que presque na suka le messager bana na nzambe toujours kat na exhortation message na biso émission na biso mama be na face à face na proverbe et fungula biso miso et telemisa biso parce que tant toujours que nango ezata ya mbulungana il faut to bunda pona ba mususu il faut to ndenge na landa ki messager de ma biba to mususu photo to ko sabango na lola par la force. Na film. Par la force, c'était maintenant film. Na film. Na film. Film. Bande konanga ya mwana balobi papa malamu meme biloba nzambe lobela biso ke papa malamu soki a beti a punir yo apesa ka punition papa malamu azaka na film na bombo abeti o film apesa bombo abeti o film apesa gâteau abeti o film apesa biscuit. Papa malamu azaka beti o film apesa musunya soso tudie mo lipeka soso papa malamu ne moi. Donc vraiment bande konanga tant tozo kende totika ba distraction et kende ki bozonga ki botu ka to sauver no ba mususu batangami et puis bande ko baza pena ba kisi il faut utalisa ke non ka kisi na tumbaki ba kisi na tika ke pa mutu tel même so ke pa mutu wana a témoigner pe azaki témoin ba bena lelo yo et komanga ata ba témoignage wana te mwana oyo Tiffany ala mwana onga na edaki na kadragi na yebisaka benganga sute po azokola te kolekisa ba pasteur ba sorcier kolekisa bato bakufa kolekisa bato ngo bakufa mama bena bato bakufa mutu alobi akufa amona Yesu amona Lola azovivre nekobo mutu alobi akufa asekwa amona Yesu amona Lola nalifelo en total Lola nalifelo na ifungwamate bango basi bamona ngo lokuta escroquerie bakisa sikite do batwana bazoya na lokuta yango Yesu alobaki même si mutu asekwa yebisi bino ke auti Lola ye bato bakonimatiza solo parce que batu na lokuta mama bena soki mutu akufaka kutana na Yesu akobanga masumu mwaete mutu akufa kutana na Yesu akozala na bolingo me mutu akufa asekwa kutana na Yesu amona Lola amona lifelo azana moyibi lokuta ekobo kiyanki makambo nyonso tu donc ezali mawa mingi makambo ezosala na église ezali faute ya bato bazolanda te po bazangi discernement na entendement omoni na teya mateya moko na lobi Jésus Christ azali seconde arche tango Noé asalaki arche eza na ebenge na français pigeon azali kosala navette ebenga azali kosala navette entre arche na mokili po atala soki mai edimine ozomona alors mokolo oyo Noé abimisaki ye akemba na liboso azongi akemba na mibale azongi mbala misato akenda libela ebenga wana ayaki oyo abungo Noé abungisa ayaki komona na mokolo Yesu azozwa bateme parce que ebenga ayaki na feuille olive auti na avant limwa ayaki na mokili azwi feuille olive aye kopesa ngo Noé alobi mokili oyo ezobanda soki oza na molimo santu te bakosaka na yo yango nomoni Bible lobi oyo azangi Saint Esprit eza mawa mingi Jésus Christ azoyebisa bayekoli na ye abi bobima nano te bozela puissance ya Saint Esprit ya mais lelo eza na bato bazobimi baya na Saint Esprit te moye bazala na discernement Saint Esprit alobaka akonvekaka même biso na tokufa te tosekwa te mais il y a des fois que osiliki oza na makambo ozosala mais tu sens que moto ya Saint Esprit azolobi oke likambo oyo eza bien te ndenge olaki wana eza bien yo moko ozobundana na se mais akombe mpi fote yo okufaki osekwi omoni nayebi te bango bato balobaka mais non yango vraiment tozokende presque à la fin bandeko oyo boza kolanda biso messager mot de la fin pona
émission on est tolobi vraiment to bandaki tolobi nyonso toza ko fight toza ko bunda bitumba na toza nzoto te meza ya molimo toujours pona ko sauver peuple na Nzambe ko telemisa bango ba oyo ya Nzambe bakoyoka po ya lobi bonga yike ba oyo yanga bakoyoka ndenge pe tozo te a tozo loba pe ba oyo ya Nzambe pe bakoyoka pe bakozwa quelque chose ba o baza destiné na lifelo wana pe bango et puis loko moko touché ko lobi wana lobi que le diable akoya jusqu'à ce que akoséduire ba Eli baza ba o ba ponani bo soki dia ba yeti po aséduire ba Eli botela niveau ni bitumbo toza nango na mokilo ya se oyo bande bongo yo croiser ka meboye OK en église oyebi ko jeûner te oyebi ko prier te mais non Maman Bena na Apocalypse 3:20 balobi voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je soupirai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Ce qui ne bandeli Yesu azali nzela bomo ipe lobiko mais na suka na Apocalypse balobi Jésus aza na porte azobeta. Yes. Soki Yesu aza na porte azobeta aza na porte ani l'église te Jésus avanda na sur l'église te na motema Jésus comment va na motema mutu soki Yesu azobeta na libanda na aza na kati c'est le diable. Manipulation, escroquerie, muyibi, ba faux ba prophète, ba faux ba apôtre, lokuta ba témoignage à lokuta et bandumba bandoki basali likopa pour ba étouffer bana Nzambe ba mona beaucoup na likolote. Alors moi na Nzambe nous surtout à Keba Actes des apôtres 20-28 à 29 tolobi alors que bo Keba parce que ba lou ba kokota na bilanga et ba koya na ko se déguiser diable a se déguisaka lokola ange lumière a copiera Jésus. Yes. Makambo tout oyo et salamaka na lola ange a copiera ngo Satan a copiera ngo akoya na ba faux prophétie akoya na boyenge bena lokuta mena kati na ye aza mutu na couper mutu oyo azanga mawa aza cruel na mission ya ko détruire ya ko boma. Alors soki bino bana na Nzambe bozola na te parce que Nzamba lobiete il n'est plus coupable. Vous voyez comment Noé latini Noé na hébreu na français explication na yati Dieu n'est plus coupable. Ah bon? Pour la Nzamba abomi batu na arche ya Noé abomi batu na masu na mai parce que Noé a été 120 ans batu na baboyi ko yokai. OK. Alors lokola batu baboyi ko yokai Nzambe siko aye ko boma bango aza su coupable te. Lelo penza mazoti na ngana bisa binoke makambo koyela bino soki bobongwani te soki boyambi Yesu te soki botiki bakisi te Nzambe oza coupable te parce que azwi nzela na liloba atindi basali ne butu na moyi nazanga moko te toza ebele na ba internet na ba tala ero tokomi pratiquement ba 3h 4h du matin bato baza kolala mais nous on est en train de travailler pour donner la vie soki bino bolandi biso te soki bino boyoki te soki boyambi Yesu te Nzambe oza coupable te ya kozika ndo na lifelo Nzambe oza coupable te nenga ko beta yo parce que frappe ya Nzambe se bandi a ko détruire ba misusu ba ko kufa et ba misusu ba ko suka na ba boloko ba ko suka na hôpital parce que frappe ya Nzambe se bandi. Alors quand on a sukisa avant l'article au sala clôture l'émission. Yes. Yo ozana ndako landanga na prière. Tu mananzembo. Kolo yamba lo sambo nanga lo sambo ya moto abungi nzela azali kolela pote yo sala yo Nzambe na banzambe nyonso otikali kolo polele masia pote omona nguya peke mbona yo ozali elembo ya basantu na Nzambe yo Nzambe na nguya na nyonso natsopi motema nanga liboso ya kiti ya ngolu na yo
tosopa motema liboso ya kiti ya ngolu ya nzambe. Nzambe période nyonso tu ya mutu azali na ignorance nzambe akontaka masumu nete. Ndeko na ngai n'est pas encore tard. Peut-être oyokaki liloba na nzambe te. Yango etindaki oyiba. Yango etindaki oya na kisi na église. Yango komisi église caverne ya liba boyiba kokosaka. Église eza nzambe. Amen. Église eza nzambe. Alors soki olingi kotika biloko za nango landanga na prière oyo. Pe benga mosali na nzambe solo aza pembeni na yo. Pe okendo tika bakisi na yo oyamba Yesu comme Seigneur Sauveur. Landa prière ba nkolo Yesu. Natambolaki na bobungi. Natambolaki na molili. Nasalaki pacte na Satan akosaki ngai. Na kolanda messager de la bonne nouvelle Proverbe 30:30 na comprendre que naza encore na chance. Na comprendre que otendre nga la main na ya liboso na yo. Na wangani ba pacte, na wangani bokoko, na wangani ba kisi pe na pesi bo moyi na nge pa na yo. Ozala nzambe pe mobikisi na nga, obakela nga na bana na nga, pote mokolo na suka, na zika na moto te, mais na mona gloire na yo. Tubondeli bongo na kombo na Yesu. Amen. Soki boza na Paris, bozangi sika bosambela, benga numéro ya li la moisson mondiale ezawana. Boza na Manchester, bozangi sika bosambela la moisson mondiale ezawana. Boza na Kinshasa, bozangi sika bosambela, toko gideo. Boza na Germany, boza na pembeni. Olingi oyeba place li bato la moisson mondiale basanganaka. Benga toko gideo ba papa féroce bazali, ba mama Tabita bazali, ba mama ebele bazali, ba mama Titi na Frankfurt bazali. Alors soko bengi biso toko gideo. Kimia na Yesu za la banda kuna bino, mama benanga na sukisi, na tikelio aussi cette émission. Donc presque à la fin. Donc vraiment presque à la fin, vraiment tout remercier bino pour poser la biso tant on est surtout dans l'émission la biso. Zamba pa la bino à la prochaine occasion. Ba maman à Paris, ba maman en Angleterre, ba maman Amérique, docteur na Canada. Mikolo Belé docteur to bosani opete na Canada vraiment Zambe akanisi la bino lisusu be mission oyo e révolutionner bino bande kopé à UK ba mama Lili ba mama Jené émission oyo e révolutionner biso surtout to telema to sunga bande ko bazana kwe na kwe bande ko belé oyo baza ko kufa na kati ya mabe na masumu na makambo ebele eza bitumba tozo bunda tokende koyeba kosunga bango pepo bango pe bayeba ko mériter bokonzi na lola bande ko mususu pe baza na kata ba église baza misu ya kokanga ayebi ke siko eza mabe mais azokende kaka telema bima comme intercesseur na zela na lusambo na yo na zela na prière na yo ekoko sala quelque chose ndenge moko pe moisson mondiale oyo nzamba pesi biso moisson mondiale mokili mobimba Paris UK wapepai toyebi ke lelo samedi tosanganaka bandeko ya Paris vraiment bino nyonso tout coin na coin totelema po tosala mosala na nzambe ndenge bayekoli na Yesu basalaki pe bakendeki mokili mobimba mpona kosakola toujours sango malamu vraiment nzamba apambola bino nakomi presque na suka émission oyo epesa kimia na bandeko nyonso tout bamama Tabita na Germany wapepai boza ebele vraiment la présentation bozaki na mama Bena et na bosani te papa na biso Dudu Nkuku na Paris vraiment Nzambe akanisela pe yo na Paris otelema kati na ba émission ndeko banda osala na kin po peuple na Nzambe bafungula misu na ba émission moko éducative socio culturel vraiment bye bye à la prochaine occasion et puis te remercier pe Proverbe 30:30 à travers ye de tozo telema et to sala musala. Bye. À la prochaine occasion.